birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hello guys, this is GKL. It's always pleasure for me to come among of you guys through the screen and share with you about of different subjects. Today I'm very happy because today is the day the woman she's crying and she suffer. It was on 7 January, the year I don't need to give is the day of my birthday. So this morning since I wake up I decided to write something on my Facebook. The reason why I had on my Facebook is because I have more subscribers on my Facebook friend. I have more subscribers on my Facebook group page than on my YouTube channels. So the only way I should thank those people is to come through the camera with my microphone and say one word to them. Salut tout le monde, ça c'est JKL Info News. C'est toujours un réel plaisir pour moi de me présenter en avant de vous dans vos maisons et partager avec vous sur certains sujets qui se passent présentement sur cette terre que nous vivons et je donne aussi mon opinion. Mais aujourd'hui c'est plus qu'un plaisir, comme vous pourrez voir en arrière de moi, il y a déjà écrit là-bas en anglais Happy Birthday, c'est le jour de l'anniversaire, c'est le jour où une femme a souffert, a senti la douleur qu'aucun homme pourra supporter. C'était pour que JKL Info News vienne sur cette terre. Pour cela, je vais remercier d'abord Souverain Seigneur Jéhovah, c'est lui qui a permis mon existence sur cette terre. Et je remercie ma maman, Mami Belle, Bimpe, Régine, Bakala, Moana, Bandal, Yasolo. Donc, pour ne pas monotiser les mots, je suis là présentement pour remercier toute personne qui a pensé à donner un mot, un commentaire sur ma publication que j'ai mis sur ma page Facebook, sur Facebook ordinaire. Donc, pourquoi je fais ça? C'est parce que j'ai plus des abonnés sur Facebook que des abonnés sur YouTube. Alors, ici, ça serait ma place le plus préférée que je souhaite remercier tout celui qui a pensé de me souhaiter un mot d'amour dans ma journée de joie de mon anniversaire. Mbote mingi bande konanga ba congolais ya bino moko JKL Info News le Pioyan Nzambe champion Bouddha nga moko na vandi liboso na bino mingi lera na yaka na banda kuna bino ezala kesengo mingi pona kosolola ba sujet nyonso oyo ezo se passer sur la terre présentement. Mais lelo esengo nanga ezali pona oyo boza komona na sima ya mir kuna ezali anniversaire nanga va komi na anglais happy birthday. Alors tobo sanité na moni awa baza ko tinda ba message toujours ya bon anniversaire Sacha Love na sili fatoko sola na pona ba dance wana o ya TikTok. Bon, na bandeko loba pona anniversaire na ngai yango na moni na vana ba abonné ebele na Facebook na ngai awa ke na chaîne na ngai YouTube. Alors toutes les personnes oyo a kanisaki na mokolo ya lelo pona ko souhaiter ngai un mot de joie, prière, na souhaiter ngai pe na répondre bango en direct sur ma chaîne YouTube pour les permettre aussi de reconnaître ma chaîne, ba s'abonner pour na ba souhaiter œuvre oyo ya mwana na bino congolais. Mais avant na banda donc ne mingi na anglais pour na silisana bande ko na ngai ya ba anglophone pour na ba silikate et puis na kozongela bino bato ba français na anglais. Yeah guys, I was trying to explain to my people about of what is going on here. Today is my day, is my birthday. I decided to sit here in front of you guys to
Answer everybody who wish me happy birthday on this my day, because in reality my family is not only my biological family, is you guys who believe in this project. You guys, you give me the motivation to sit here and share with you guys. Before I start this video, I would like to greet my mother, Mami Belle Bakala, mwana bandali ya solo Koko ya Israel Ubula, Akansia, my sister Miriam la Congolaise. She just sent me a message, happy birthday to you, my broom. Oh, I love it. Na pesi mbote petite sœur nanga Miriam esika ozali na votanga bino kaka siko na kati ya 3 misu oyo. Alors na pesi mbote na grande sœur nanga Dorcas Lubula, mona bandali pe ya solo ye ava mama sociale. Alors mbote bele esika ozali yona bana nyonso David, Daniel, Naba, Jonathan, Daniela, Johanna, na pesi bino mbote mingi esika bozali. Et puis na bosanité awa na moni lisusu ma Bouma Mbwiki Michel, na pesi mbote mingi vient na ngai. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Avant tokende musika na moni lisusu vient nga Malik, Malik Lengando, lelo za journée na ngai ya bon anniversaire. Navo me la vers oyo ngai moko na kata parler na ngai, mais na mémoire na bino yango lokola nzambe permettant ngai na apparaître sans ko futa billet na banda kuna bino. Alors naza wana na répondre na ma message na bino. Merci beaucoup na sepeli na nenge o komeli ngai message $50. Bon continuer ko sambela pona ngai un jour le comme belé et vous allez plus que 50 à suivre. Let me go now in my Facebook. Today in Facebook, people they write for me in 8 hours ago. In 8 hours ago, Fabrice Japira, ya Soda Castré, Aipsinga Ikuna, bon anniversaire, le futur entrepreneur congolais. On est ensemble, Massanangaï. Ça me va droit au cœur parce que vous me faites confiance. Ego Kindeka Kabongo, amen, amen, amen. Merci beaucoup. Jimmy Kabangu, Nabosanyo Tekuna, Nakota Mikili na France. Jimmy Kabangu, Pako, Akanisa Kingaï, Lelo, Jimmy Kabangu. Merci beaucoup, grand frère Popo Yoyebi, champion Bouddha Asilate. Do Lilanga Masanangaï, na peso bote bele zali, côté siko zali, na meli lisusu moi gorgé, po na kaka kokanisa yo. Yoyebi ozala journaliste écoute en scène, caméraman na makambu ya mariage ya petite sœur nanga Myriam la Congolaise. D'ailleurs epesi kanda, na pesa mbote mingi. Na caméraman na ngai Dani Welo, le grand réalisateur nanu na monate. Mbote bele siko zali masana ngai, on est ensemble. JKL Info News eza wenge. Donc tout continue à confoncer. Na bosanité Papi Kikombo, les grands reporters, les grands chroniqueurs, il y a kotaka partout. Moi na ya bandali ya solo boko ça a été. Et si kabino bosuki et si kaya bandi. Na pesi mbote bele na mona pe message na yo, on est toujours ensemble. Na bosanité Winnie de la presse, na pesi mbote bele si kezali, batu na yo na vo zela, bango tout so batindika ka vidéo moko après ça et ya kali sousouté. Mais na pesi ka mbote bele si kozali, je t'aime beaucoup, on est ensemble. Alors to continuer, to kende kote kuna, na bandal c'est Paris, na moni Ferre Yassin. Merci Ebele, Inch'Allah, nava pio nzambe kaka ndenge lobi, avo pusa malembe, ti tokukutana na point oyo toko réaliser ba projet tout auto zana ngana yo.
Rogerio Badive, nabosani opete masananga mbote bele esika ozali, merci beaucoup. Nanengo kanti nanga na mokolo lelo. Petit frère nangai propre. Lui baby Stallone. Lui baby Stallone Mupendo. Napesi mbote bele lui. Mupendo, napesi mbote petit frère bele. Sepela melape momoko pona viena yo. Na ndenge anglais balobaka kaka happy birthday eva na nsima na bino wana. Alors Peggy Kusa vient na ngai na bosani ote. Peggy Kusa, Jordan Kusa, famille Kusa, famille Lionzo Mobimba. Na pesi mbote vie na vo boule fu mokolo wana. Na luka makamula karateka ya batu mwana Sentinel ya Salongo na kima na kota shebino. Yo voyeba. Encadrement toujours. Totali sous kotoyo. Sylviane la fille du promesse. Sylviane la fille du promesse. P. Akanisa Kingai, thank you very much. Rob, Rob, this is my foreman. Let me just go in English. My foreman Rob, I greet you where you are too. Thank you to think about of me. Today is my day, and I wish you to spend a good end of weekend with your family, and happy New Year. Hope to see you in the next job. Yeah, Naleli. Awa na moni lisusu nani? Bob Ndonda. Masanangana vota moi gorgé. Bosi ligelanga te. Nana pale ngamoko na osepela. Ya on a bina vana bino na YouTube. Na immortaliser journal lelo parce que maman na ngai après pour décider que non, pas d'existence de moi. Bonga boza na ngai te. Champion Bouddha, champion Nelson, les pions Nzambe, américain. Nyoso boza nango JKL Info News. Bonga boza nango te. Alors tika to célébrer mon kolo lelo. Bo tenir na rigueur te. Je vous aime beaucoup. D'ailleurs, ce que vous allez plate, na luka na meka go luka, na chama miziki moko awa, to ke ngana bino molo to sepela. Zolanda. To ke ndia papa le pagamo pao. Grand pao, les légendes. Bon. Tozongi sikoyo tokepa vie na ngai le granga lisusu Arubu Ayurabi vie na ngai Ayurabi vie na lela au fort yo yebi, on est toujours ensemble. Eric Kayolo, le boxeur, le seul boxeur kickboxing na kata Canada awa oya o défendre drapeau congolais. Ye wana Nzambe drapeau va musika ngana pipa likolo pona mama salanga Eric. Mais on est toujours ensemble. Yanadini Mbombo. Nabosani opete grand tiers na ngai. Yanadini sokwa seki. Tina kwa veni faut boye bakeyi mta oseka. Vrai chéri. Alela fort. La famille nanga basa ki to bazebele. Et on a banga okoza n'importe qui. Awota na fi nanga ba yo finye la ngai te le libota. Yanadini Mbombo na pesi mbongo bel mbote bele. Fungola Bobo. Merci beaucoup. Sanguinaire Calais la leli na moni na match pena ya bas japonais bana bandali ba défendre ba attaquer les parisiens ba japonais mais na moni ote mais na mona qui vient na ngai Laurent na sepela ki Betinda ya le grand traiteur Europe mobimba. So on a besoin of Mutaya Rolambela on a pale. As now, if I just fall down, I can take my phone and I call Steven Funk. You come and pick me. I love you, brother. I'll be always in your back the way you always be for me. Today is my day. I'm sharing with you. So I decide before I'll take my iPhone and answer everybody by writing is through my YouTube video, so people they will know that my GKL Info News is there and is going to be subscribed and help this project.
Rife Mantanza. Aïe 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 aïe. Naleli. Irmo Pio Nzamba Zambe Umela Naleli o masalangai. Yo yebi. Dernièrement, on a fait la vidéo, on a boka ki lisusu maman na biso lisusu maman Annie 24 pieds. Yebi sa mère à soutenir JKL Info News parce que biso ba caméra na biso et ko kitati kuna et on l'explique ça na ba congolais pe ba za pe na poso ya mikilité parce qu'en Afrique kuna ba sali masolo déjà. On est ensemble. Aïe 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 professeur. Professeur nananama na sepeli makasi gratière na ngai na sepeli au professeur na ngai au penda que l'air na faut comprendre mathématiques problème était parce que on a primaire il va problème nani na français na comprendre bilo ko ante ye wana nananama avala toujours wana pour encadrer na leli Claudio Dinganga petit na ngai na leli nazoyebisa yo happy birthday ya lelo eza bino tu bato bokanisi ngai awa parce que moi navaka na bakanda penda navanda na selanga penda na otala so basouete nga te na kobloke bango mais naboli lelo eza danger. Merci beaucoup Diclo Claudio Dinganga, thank you bro, we are always together. Eder Michaud, happy birthday, thank you very much my brother, we are always together, many years as you say. Viens ngai monga tashi Maître Piton oh baebi. Merci, thank you very much, on est ensemble papa. Deo grâce à Walagu wala kote wala la leli Deo grâce à Walagu oyo masa na ngai ya bomwana tobeta ba shit fakende bomona boyeko cascadeur ti lelo la beta ba shit to fu masa la Deo grâce déjà atika bagabo wala. Merci beaucoup masa na ngai Deo grâce. Na pesa déjà libanga grand tiers na ngai Dorcas Lubula, grand tiers na ngai maman sociale mais awa la moni yodo yesi Deo Gracia. Donc il faut na bandela yo lisusu na moni grand tiers apesika tina miliki. Grand tiers na meli pe na koli na yesu njoto makasi. Mbote bele sika boza kuna bomela yo na yebi o défendra toujours équipe Pelé mami belle mo Bobson. Garder équipe Mumba na monde ambiance et voilà c'est bon. Toke lisusu awa mami beli bipe bakala mama na ngai mwana bandali ya solo koko ya Israël Lubula alobi nini awa Codon wana va nickname na nga surnom mama na nga na bakoba bela benganga Codon de maman Régine Bimpe. Jéhovah notre créateur vous bénisse abondamment et te protège ya Israël Lubula alobi nini awa Codon wana va nickname na nga surnom mama na nga na bakoba bela benganga Codon de maman Régine Bimpe. Jéhovah notre créateur vous bénisse abondamment et te protège. Merci beaucoup maman, ça me va droit au cœur. Naïba afona vivara lelo so banguna na nga bakoka ozwanga te eza parce que ba prière na yo et ça la rake le sang de Jésus qui est couvert ngai. On est toujours ensemble. Petit na ngai Jonathan Daniel Kuba na pesi mbote bele siko zali. Thank you yo zali après ngai va yo va stick sexer atana ba film ya ba na ba film ya ba royauté au moins napendaki bakolongola papa moko bokibokonzi bapesi na mwana epesiki mutema mabe me nga nafana na protéger après ngai yo vi royaume. Merci beaucoup petit na ngai vie na ngai Malou Mayanga mbote bele Myriam la Congolaise, happy birthday my dear brother, thank you nasalaki déjà libanga kote kuna na bakili ya mibale. My people, let me tell you something. The reason why I hold this my phone, I make a video today and share with my people and thank them because they write to me through the Facebook. But I know some of them
They are my friend in Facebook, but they are not my friend in YouTube. They are not my subscribers. That's why I have to speak with them so they will pay attention on this. Ce que je suis en train de dire, j'ai beaucoup d'amis sur Facebook que des subscribes sur YouTube. Alors, j'ai pris l'occasion aujourd'hui de venir vous remercier, vous mes amis de Facebook. Allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Cette chaîne-là, ça m'a engagé pour servir premièrement mon pays, le Congo. Je vous aime beaucoup. Soutenez ce projet, je garde mes secrets. Viens Mara. Mara Makangila, na pesio mbote bele. Thank you, thank you, thank you. I wish and I hope my God you remember me in the way you said. Thank you very much. Joseph dit fier. Thank you very much. Les Parisiens japonais, mais na moniote, mais na mona qui vient na ngai Laurent na sepela qui. Betinda ya le grand traiteur. Betinda ya le grand traiteur Europe mobimba. Soko vana besoin ya muto ya kolambela on a parlé na yo. Betinda ya le grand traiteur. Betinda ya le grand traiteur. Na kocha numéro na sewana. Na la prochaine vidéo nanga Boromona, oh non, ça va, on a besoin de Betinda et les grands traiteurs. Abengaye, akoya kolambela ye, ba makufanya ça va nango posa, na ba kote kuna, na ba occasion ça va na yango. Merci beaucoup, grande sœur, maman Leki. Aziz, aïe, grapet Aziz, na peso mbote belé. Thank you very much, Aziz. Thank you very much. Ndonga le manipe, na peso mbote belé, siko zali kuna. Jacques Biriki, vient na ngai, obikela na mona kiyo, ngamona sutuka ki. Na bio vient na ngai penda mwana bandala soloti. Vie chapia buda yeyo, njapa pambola ozo senti penda ke olalo ba oshikala ga shokolo bolo. Akoma penda anglais yomo moina ibade missionnaire vali. So sakani na ke suna anglais. This is my brother. Is my brother, he know me. His name is very Jack Bikiri. That's why I just let you know that in this moment I can sell the Congolese talent. I can sell the news of the Congo for all the world in English because you never imagined that one day I can speak like this. Viens aller lire mingi. Jibril Dibinga Jabanza vient à ngai. Merci Belé Siko Zali. Thank you, thank you, thank you, thank you. Et puis nagobenga toujours na coulisse to solo la. Nenge to mesana ko solo la. This one is my friend Frank, Steven Frank. On est toujours ensemble. Petit Nangai Jonathan, Daniel Kuba. Na peso mbote bele siko zali. Thank you, thank you, thank you, thank you. Yo zali. Après ngai za yo. Yo za va stick sexer. Atana ba film ya ba. Na ba film ya ba. Ya ba royauté au moins la pendage ba longo la papa moko bokibokonzi ba pesi na mwana et pesi ki muté mabe menga na fana na protéger après nga yo vi royaume. Merci beaucoup petit nangai. Viens nangai Malou Mayanga Mbote Belé Myriam la Congolaise. Happy birthday my dear brother. Thank you, thank you. Na fana ko déjà libanga côté kuna na bakeli ya mibale. My people, let me tell you something. The reason why I hold this my phone, I make a video today and share with my people and thank them because they write to me through the Facebook. But I know some of them, they are my friend in Facebook, but they are not my friend in YouTube. They are not my subscribers. That's why I have to speak with them so they will pay attention on this. Ce que je suis en train de dire, j'ai beaucoup d'amis sur Facebook que des subscribes sur YouTube. Alors, j'ai pris l'occasion aujourd'hui de venir vous remercier, vous mes amis de Facebook. Allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Cette chaîne-là, ça m'a engagé pour servir premièrement mon pays, le Congo. Je vous aime beaucoup. Soutenez ce projet, je garde mes secrets. Viens Mara. Mara Makangila, na pesio mbote belé. Thank you, thank you, thank you.
I wish and I hope my God you remember me in the way you said. Thank you very much. Joseph dit fier. Thank you very much. Thank you, my brother. Kati Bakal. Ah! Zamba sepelite. Oh, il faut la longue veste. Mamale kinangai. Mamale kinangai. Mwana bandali ya solo. Leki ya mami beli bimpe. Mwana ya koko na ngai. Mbombo. Bakala Esther. Napesi bino mbote sika bozali. Famille Bakala Mobimba. Navana bino toujours. Mbote bele. Mboke bele. Merci beaucoup Tatine Nangai Katoka. Thank you so much. You are in the back of my mind. Miracle de Dieu. Merci beaucoup Masanangai. Ale Fungola. Kolo Kroko. Kolo Kroko. Mabanga Sukiwana. Na Kolo Kroko. Ngando ya solo. Akaniso Joe de Fidaouz. MKTV. Merci Mingi. Navongelio Lisusu Masanangai. On est toujours ensemble à Trobe Tabakati Yoyebi. Navo sepela. Na musika. Na vie fufu gorge po na bino. Boke la mawa na vanga moko. Il fallait la vanga bino to sepela. Mais na ye. Pour na vitesse ya mundele. Et ça là que. Na kota na ba parler ça que na pese na permission. Mais bo limbisanga na za déjà wana. Vienanga Apasha, na peso mbote bele, Apasha Mukalenga Malu, na peso mbote bele, Fachi for all Africa, mbote bele vienangai, on est toujours ensemble. Okay guys, this video, nengana bosana, masanangai, vienangai, Pasteur Jacques Arju du Potier. Vienangai. Continuez à ressembler la peau n'anganengo sambe la cavier. Petit nayoava toujours exemplaire. Ce que vous souhaitez que je sois. Yango ne na vovala. Na ke boulot na zongi. Et puis je partage la connaissance que mon Dieu m'inspire. Alors viens continuer toujours à prier kaka anengo sala la peau n'angai. On est ensemble. Totoche le seul. Viens à Naipe na pesi mbote. Bangando nyonso na pesi bino mbote. Ebele esika bozali. Ba o balinganga ite. Mais boye bake na zali wana toujours ya bino. Ngando mukene ya mune na zalagate. Bangando balia na raté entre bango. Alors on est toujours ensemble. Votre projet Oyo Maboko pour la lobby. Ata 10 ressortissants ngando bazwa moi emploi et ça là le kumu ya mboka na biso. I thank everybody who they support me, everybody who they pray for me, everybody who my problem is their concern. I thank you guys. I thank my family. I thank all my co-workers, my foreman, Kertos, the best foreman of the world. I thank you so much for all the knowledge you give to me. I thank Jesse. I thank Rob, my foreman. He's never believed on my project of this YouTube channel, but he's the one who's give me the motivation to keep pushing. I thank all my friends, all my family, all my co-workers. Tout celui que j'ai oublié son nom. Ne me prenez pas rigueur devant la caméra. On se focalise en premier de passer le message qu'on a. Aujourd'hui, c'était mon anniversaire. Je vous aime beaucoup. Faites vos commentaires. Tous ceux qui sont sur Facebook, qui ne se sont jamais abonnés sur YouTube, channel JKLFO News, je vous en supplie, aidez ces projets. Il n'y aura jamais les écritures dans l'écran que vous allez me donner $1 ou $2. Moi, votre aide, c'est toujours abonner et partager mes vidéos. Faites vos commentaires.
bande konangai ba congolais na pesi bino mbote na sepeli mingi video wana suki na sika wana lelo na yaki mingi papo na kopesa information bolimbisanga na vraiment gorgé na yaki te pona na pesa information mais na yaki na partager na bino esengo ya anniversaire na ngai ya lelo. Alors bana ya Congo nyonso tozali ensemble bo soutenir projet oyo chaîne oyo eza ya mwana na bino congolais mais eza chaîne ya ba congolais kaka te parce que ezali chaîne oyo ezomema information dans le monde entier. Alors soutenez-moi bokomona nulle part na okoma na écran na nga wana ke botie na nga $1 $2 pour toute l'activité. Je travaille fort pour réaliser certains projets pour ma nation congolaise. Alors vos soutiens c'est de s'abonner et de partager mes vidéos et de faire des commentaires qui vont m'aider à aller en avant. On est ensemble. Oh na bosani ba komo na bango bosilike la ngai te tomona na la prochaine numéro. Oncle la ngai ona courage mingi esika vali na pesi ba oncle la ngai nyonso la famille Bakala na pesi ba oncle la ngai la famille Lubula toute la famille au complet. Soutenez JKL Info News au champion Bouddha. Et puis nous se rencontrons dans la prochaine numéro. Ciao, je vous aime tous.